nanga tant makambo wana ezo ninga na wana R9 kuta déplacer na nti parce que R9 ana chasa ti OK wana sana na kini makambo wana bandi abi na ngai abengi vie na emo azala bakuta na ena Chypre azala en France oui compte tenu à respect longtemps comme vie on était abengi abi vraiment ni kaza ba problème il faut olukila et si ka vanda ozana ba parler na okana Chypre au banobe tamasolo lui ça ba chambre on dit azo la paix habiter ndako abi papa eza place tel na porte de la chapelle na vanda wana mobali nanga futi garantie moi souci ozaki nango na ba ami o misusu balakaki na vivanda no bongo te na la muki na tongo na moni bana na ngate na viva bongo terike na viva ya moti na bana okansala nek ngana bana ko compter temps na ebeke temps ndenge ke makasi yani ka okota na rapidité mais sali ke guerre comme na mboka ba ambassade kangaki tu vois mutu na mutu ana façon de concevoir makambo na mutema cholanga ndenge olingi so Karina osaka ni toi yebinga bien na vanda na chambre na ngana zanga iloko lia wana kutu ya kanyoto koma vraiment wana na zanga iloko lia te na zanga iloko melati mais le problème est que mes enfants me manquent c'est tout tes enfants te manquent Manick de John Kasela Netienne yo arrête s'il vous plaît kolela te ezo sala pasi makasi s'il vous plaît s'il vous plaît ok na batenga so na buki na tongo vi na ngezaka na bongisi ndako na nga na s'occuper na mobali na ngai so mobali na nga ke musala et le tata na obima na appartement na nga na kei epa ya bana na bandi na bana baleketu bayebi na vivaka soki na ana émission na kepa leketu ayebi ngama ni keso na siso sala émission maman na zwi moto na zomi na kepa bana leketu na bana nga yo souffrir makasi so obimi place sans bana amona suste taka mwana nga bo mwana na nga na za mwana na nga ya bo mwana papa na nga kufatika na mwana moni donc après tant na yo que les prières ya on a bana ya moni na live on a les like po na ndima ite que Jonathan mona sou bien na isi moi sinenga bi si ska kende na po moi sine mikolo azo sunga mama na nga bi zonga na nukuna mobali na yo bien te donc bazo bundisa mwana nga na liboso makasi pense à autre coup un accident ya munene bato bayebite ba criminel balandi prince ti ndenga kota ke ba camarade na ba criminel ba kota ba beti masasi ba ki ba boma prince ba criminel ba ki ba beti masasi na lopango wa bato na okuta na makama minene oka so ba be na commence au téléphone à chasser les lignes na obanga ilo on ekomi zomona soki ka neka ba banda ko benga prince libanda so prince abimai ka libanda sur le téléphone mene na olbano na minute ba prince akufa ba criminel ba Hollande nzoka neti alongwa na banda ba bato wana ba Hollande na simati na ninga kota ke ba chéri coco ba criminel ba sotami ba kota ba obenga ye na téléphone yazo batena sina lali na obima te bino banani yango o te to na besoin na bazalaki na ni tout tu peux imaginer soit bima qui ma ça c'est bête si ko tango chéri coco afungole abengi mama bato bana kata lopango bana minduki abandi yango mpe lelo te na baphrase babi akufaka Karina asalelanga cagnotte na Kinshasa abandi yango lelo te Karina asalela prince cagnotte po akenda mbola abandi yango lelo te aolembanga lelo ya elamba kuta pesa Karina asenga bato nyonso bazala na kati nanga na bopia bilamba sika manenge deja na vambima na ndako efa bana valise tout ba grâce te mo bayebi batia bilamba sika banene ya bayebi batia bilamba nene ya uta Chine série wana apesanga robe mo ya sika ya kitoko Nénéa, pour Karina et son habité tout les bilamba, a auto koufé la mobile, allez le rotender à YouTube, voilà ta kitoko. Karina ta salamot. Réalité pour toi. Autant là-bas ivoirien, les baoufans là-bas éthiopien, bas sanga, bana, bazana, bas association. Donc ma vivara en communauté. En communauté. Mais ils sont beaucoup plus l'individualisme. Individualisme, so mutu yeba bandi kosekaye kalate aola na park oye na ndako bato musuba ya banda oye na ndako ya tanta mwasi na biso te na Argentin mais bakomi koya pa batiaka soki yoka tata mwasi mwana ye asrabe mwana bino abi mwana ye ananga propre papa na ye photo ne yango papa na akufa me photo ne yango bakomi tia songi na bato ya famille. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu.
au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele un château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali on peut sanga comme ça na ti le na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et là on est sur la koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga oh boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Très heureux de vous avoir nombreux et connectés sur votre chaîne Image Pro de télévision. Très chers internautes, grande et ma joie et légitime et ma fierté de recevoir sur ces plateaux celle qu'on appelle Manick Dejon, autrement dit Mandona, la femme du moment, à qui nous disons bonjour Manick Dejon. Bonjour Ken, bonjour Babonino Soya Image Pro TV. Avant d'annoncer merci vraiment à Nzambe wa pesi biso pe malabo moi. Je profite pour saluer Papa et Happy.
le révérend pasteur Jean-Paul Mayata de la foi et banano soit CFC na pesibino mboti voilà. Merci beaucoup Manic de John. Sans plus tarder, yomogo oyebi soki vraiment to bengio na lombango ezabongo soki okoti na page moko oyoki Manic de John. Soki okoti na réseau moko TikTok o songolo paranaza sur yomoko na téléphone na yo oyo yo ozomona na ndenge bazotindela yo ya osakana te. Manic de John yebisa biso qu'est-ce qui se passe sur la toile. L'autre actualité ça a été na PC actualité. Merci. Mais oui, il n'y avait pas d'actualité. On a PC actualité comme d'habitude, comme d'hab. Tout ça là, bon, bah, une actualité, on a PC actualité sur YouTube, on a PC sur Internet. On a poto na essai, bon, on a besoin de PC actualité, on a PC makambo. O makambo ezali. Mais ils ont la réalité oyo, ils ont awa. Oui. O pena kutani nango. Oui. Voilà. C'est ça. Pour dire vrai, tout ce que les gens racontent, ndenge batouazouela qui message nanga. D'abord, message nanga zaki d'abord pour remercier l'Éternel. Na conversation tokenda que j'avais de problèmes avec la santé de mon enfant. Oui. Et ni nangai. Oui, oui. Na pesi na bana pesa non merci. Et puis pour na nanga pena la kisa réalité mo na poto na remarqué ba famille kufa. Merci. Ba réalité wana, c'est ça que je parlais à mon live. Et puis réalité mon pe sous na moni awa bato ebele oyo soko za na Kishasa balobana bato soko ye na poto na oyambo na ndaku nanga. Oui. To kuta na boye. Omoni yango eza contraire. Mensonge. Mensonge. On a le balabato batika na Kishasa nga za muto na a ko découvrir ko ça une vérité sozo ya poto za na moi 1000 balles non na poche so yo luki chambre moi chambre 250 pour garantir ça 3 mois au fouti pour place au que vendre atam ta bengi sur au benga na yo kaka. Ah ouais. Donc place au que no vanda atam ta yambi suka suka au benga na yo to mona ba réalité ngo awa. OK. Que bon pas famille bo vanda ka. Que oye pena outi Kishasa oye poto mais place ndeko no propre fanda ko ebité. Merci. Et ça réalité mo bizarre. Oye pena outi poto oye outi Kishasa oye poto mais place ndeko no fanda ko ebité non so problème mes yo o ana siko ke olukelete. Poto pe ko munene. Poso ya na poto il faut ka muto bengi na téléphone na yamba yo. Muto bena obenga yo pena bu komi pa na rendez-vous. Et comment benga e a yamba suté. OK. Donc ozaki victime nango? Ben oui. Si quoi na moni yango bizarre mais pourquoi vous promettez des choses que vous réalisez pas. Si quoi sonit nazaki fimo nazalai faible. Nazaki formé. Parce que ya nanga a été formé par mon mari. Mon ban nanga formé nga bien. Si quoi nga tanga olo bana bonga bien atika nga za ba ser nanga na bandeko nanga. Habité. Oh yo mona kuna ya musuzu nga biso na moni réalité musu na ozonga. Oui. Si vous connaissez son lobine bongo ya fâché. Nazo yebiso makambo yo mona donc ozonga no kutu te poso ozolo babo ozonga kutu. On a solo bano yango esalama. Alors yo changa tembe pourquoi? On a lo bano yango esanga oh tokenda tuzaba amiki. Abi ona bo mwana. Voilà. Na kimukolo o yeba même place bandi kono balala te. Ba oya kotala yo te. Kande nga lobaka. Siko yeso na lo bani boezo pesi kanda. Na lobaka na yo ozo répéter nga kama kama lobaki na yo fanda kuna ato yo ki na bali ato yo ki na boti ko ya awate oso bima ki kende libela rukili ngabi tenga le minga na ozo okozongela awa nini. OK. Pourquoi mon niveau na j'ai beaucoup dépensé l'argent les énergies na ozala na force wana soute manique. Ce qui nous a mal longola yenga Chypre ya ki na Kishasa pona na gaspiller on a gaspillé po yo lobby au commis au ekoma ekende ya pamba sala o moté Manuel Lingi ko ya na yo te parce que c'est dernière étape j'allais rentrer hein. Si tu allais rentrer c'était dit au comportement de tes frères et de ta famille. Kaka na moni même famille même ba camarade même chose. OK. Et bon bateau ne so sana kisa alonga paso ye no yamba na ndaku nanga. Ba yamba ta sous téléphone te. Tangu na ye awa na enfant n'a pas tante nanga. Oh la bouche autorisée zo commencer ba bêtise so. To poussa na vraiment. J'étais tout le bango déjà parce oui, que la bouche autorisée à lobby.
grand problème au Kutani Nango, en fait, eza bisika bayamba kiyo et pas ya tante na yo. Eza que à chaque fois au bandako kota na douche, je me permets quand même ya ko loba o babi, au bandako zoatan ya ko se masturber na kati la bouche autorisée aux otika mai ya la bouche autorisée soi-disant la bouche autorisée ça la bouche autorisée ça a un respect. Ouais, question n'a bien neutraliser page non neutralisant non c'est le cas 3 live au lali. Et non seulement ça, batu misusu ba récupérer maloba wana, ba comme on dit en journalisme, il y a des morts en kilomètres, mutu so akufi awa na Saint-Denis, ceux qui sangwane comme na Sarcelles et comme batu ba kufi. Donc ndenge la bouche alobi bongo, batu siko ba amplifier yango. Et aujourd'hui, la bouche autorisée aux page morobo écoute aussi là. Qui beaucoup l'on dit bah ça six obima liboso ya batu nyonso mais la plus tellement obima liboso at mele aussi là bah les news des stars comment on régner bozala na respect moi makambo zolo bana déjà na spiritualité na lingato cha mutacha kombo nanga na babuzo ba o nzamba sepela na nguti parce que je ne le fais pas ngana mama ngana mvuluzi ocha comme on a ba connerie te o kiti sa page na yo c'est des conneries tio ozolo bananga bongo état d'esprit nanga o état d'esprit nanga te la bouche tant na ba toujours na répéter que loko tant ozo s'attaquer na mutu ozolo ba connerie na komba mutu faut y état spirituel na parce que to bandara nyonso spirituellement oui après commis charnellement oui. Yo commis na page mais ngana ko attaquer cher ngana ko attaquer bana oyebi état d'esprit na nga te oyebi niveau na pumboa te. Moi je suis une femme mariée et puis mon bali nanga c'est un homme connu au monde sobabi que l'homme maniqué elle appartient à cet homme na ya ana poto kutuna mibali ya kala na ya sika ba olanda na oboya parce que j'en veux avec quelqu'un on a résilié accord wana te tangu nanu yemo kwa résilier ngote. Tu mets mon nom dans des saletés. Il y a pas au commis Maniké, au commis R9, au commis Jonathan, au commis Prince, au commis Anna. Non, comment on a et ça n'a pas te belé dans Sima. C'est ça. Il faut vous avoir un respect. Il faut savoir respecter les gens. Moi, j'aime pas ça. La bouche nga linga bloko. Obi kenabi kombo na vrai. Maman nabi kombo nao. Keba nao. Keba nao nanga. Keba penza. Nga omoni ba na ya poto oyo. Connerie kana lingati. Il on a boya connerie. Poto liboso na yaka Manique de John na ya général ya ba warrior na ya poto na ya moi c'est R9 l'imbattable. Maman na Jonathan. On a même mobile na nga moko ba poussa na internet a finganga. Bon mona tia zonga senganga pardon na réagissa te na loba elo côté parce que na ya na Bible na nga na sali peka na ya na maloba nzambe o papa ya bia pesanga na na limite na sukaka. Alors j'aime plus mon nom dans des conneries. On a été dans les conneries. Bana ba koli ba koko na nga ba koli. Nga koko na nga sur téléphone atanga ka la bouche. Keba na yebi kombo na yo je sais qui tu es. Merci. Na otanga kombo na bat nyonso ba ozala kanani po na yebi yo. O monte que no créer ba problème place ba problème ta pa manika e poto yo luka makam. Nga na sali live. Po na okumisa nzambe na lobi ba réalité le ka mutu na mutu aocha titre na ye po atali sa chaîne na ye. Merci. C'est pas ce que Maniké a dit. Ma tante m'adore. Déjà, tante Régine m'adore. Obengana na ndako ya passé atana na sona na Alain. Obengana te. Ce qui n'a soit mais Isaki a solo banda oswa na Alain. Oui. Mais na ba sujet mususu. Te Isaki baba ya bonde konde les gens bana ya poto balobaka na ba genre morobo. Oui. Moi j'aime pas ça. Ngana wuti Afrique, nga sona lo ba Jonathan Fachelong na se. Alors, dans ce contexte-là, je vis, c'est mieux que je quitte la maison parce que tu comment qui divisé moi nana maman ba oyo kana insulter parce que ma tante ne veut pas que moi nana e aloba na ngai tata moi sinanga aza moi si akolina qui chasse na ba norme ya ba bantu moi nana e akolina ba norme ya ba européen so ngana e na ba norme ya ba bantu ye aza pour nga
Voilà. Que biso to collaborer, il faut respecter. Yes, comme on a une notion à respecter. C'est mieux alors pour maman na mwana bazala bien. Ngai ndako na fanda ka chambre na fanda ka mutazuela nga mobile na nga. Tango makambwani ezo ninga na wana R9 kuta déplacer na nte. Parce que R9 ana kishasa te. OK. Wana sana na kin. Makambwani bandi. Abi na ngai, abengi vie na emo azara bakuta na na Chypre. Azala en France. Oui. Compte tenu à respect notre comme avion na te abenge abive manikaza ba problème il faut olukela et si ka vanda ozana ba parler na okana Chypre au banobe tamasolo lui ça ba chambre ya onde azuela habiter ndako abi papa eza place tel na porte de la chapelle na vanda wana mobile na nga futi garantie. Ah ouais. Ma place na vanda nde bima mobile na nga zumbongo a futi ba mwanga mutu au pesa nande mobile na nga bima kishasa kenda province place à kenda réseau comme na passe. On se comprend. Abenga na temps. Ngapela ki pa na ngapela susute ozomona na sina. Mais eloko kaka soko bandika ko se plaindre asili kaka. C'est ça. Arrête de te plaindre comme un enfant. J'étais bien formé. Yo eloko zaka wana komoni so sala ngopona ngati. So ezaki ka to aki bisomi bale. Bana bazaki te ngana so zonga. To aba soda to lukale ni okota. Mais tala bana. Charge les kebele. Yo pezaka yo a kilo ngana ko bima nga moko me ko mema yo na kokate yango na se sacrifier ki yo bima manike kende po yo a kilo mboko ekanga yo okanga ngana ke Chypre na sali 4 ans manike yo succès belo yo kangi ba photo ba mama présidente bela mbongo yo zui ba choisir ba pe manike bima kishasa te mukomba na nga ya tuna nga bima te nini a comprendre que na phobie ya obima pona banga pona bana. Ah ouais. Yango eloko aliboso ta mobile na nga ya kina tininga Dubai. Ah ouais. Tininga Dubai. Na longa la phobie na ya avion po Dubai ya musika Oui. To wume likolo na koma na Dubai na banyo lela na zonga Kinshasa. Sikoyo Dubai ezarande nini. Soko bi une semaine au côté. Oh ça la une semaine. Obi mata 23 jours. Non, tu sors pas. Ah, séjour na oyo. Il faut s'il ça séjour. Maintenant en France, non séjour na 2 semaines et ça une semaine na zonga. Jamais pas les arabes là. OK. Kunezali sobi séjour 2 semaines. Nde na baki 2 semaines. 2 semaines wana nde jour na saki réservation. Des jours ngana okende. Avant wana taka na kosa malade na pika crispo alende la zong sanga kai pa R9 aboya abi okete. So nzo ne mobana nga tia sabonga lungola nga siko phobie ya bana na mesana ko zape. Mais na iso na Dubai baninga bakenda ba sepela nga na passa Dubai ya mawa. Na lela aka na téléphone. So na akomi na okima na téléphone. Mon soeur. Mais il y a un problème. C'est pas la manique qui note la bouche Khalifa. Qui n'est côté la benga bimborango. Et milay mborango bimbel mboras na taka na kena Dubai no ka Dubai sur la zei. Na Coca-Cola te na basuka ta na kusali ba une semaine, deuxième semaine de na komolia bloc chimene alende les témoins na kolia te. Ah ouais. Na passa déjà bon taka Dubai mboke lengi. Mais ngaso na bakina kanga ba photo yo compter na Dubai. On a que des désert na kenda te. On a kene plage na kendate likoloka souci na songa bana na ngai. Ya na fabi oyo na ebilo na sanité. Et comme il voyage à Fali. Na koma na isa mobana nga bisoka Fali atuninga ngai na prince tokende. Na ba prince akeninga na tika. Yani kabosa oloka. Osa koloka manike. Mboka wana il faut kende na ava bana ba koto e ba terrain de Europe ya mboka otinda bana no sotine ba perdre. Voilà. Il faut yo moko za na maîtrise oko ba ko gérer ba. Na ye poto yani ka bisinga tikala mkonga na zonga mobile na nga yeba te na aéroport na aotalanka. Nga tlongba kuna oya te ndi ba panza sango ndi mbalo. Abya nga so yi. Oui. Nga na yo. Amen. Bana nga babisoko kotiawa. Ki mama na mwana ici. Po iloko yo bebe yo tika awa to yeba kete bebe. Bebe na yo kuto tika mobali no bebe na yo abima kena na alonga na epe Kinshasa kena ni province. Abina mani keso embalo to vana mboka. Poloko lingi poto to ko vana mboka ti. Ozomona. Oui. C'est ça. Mais c'est stressant. Oui. Na yena mboka na mututé. Et ozomona. Oui. Na vanda ka okovanda une semaine kana chambre. Osaka chambre cuisine. Cuisine. Chambre cuisine. Yo ebinde awezaka. Oui. Quelqu'un ebinde awezaka. Oui.
so mesana te apasi makasi douleur na oyo kana mona bana te na moi siko bana siko baza bana. Est-ce que j'entends qu'on soit une heure de temps et Yannick te Yannick a qu'on va appeler un téléphone pour solo la mais je l'entends allô mère neni mba ici nde na zabwe na yebi ba nini nyonso ya YouTube na yebi ba Vantaline na yebi tellement na comment concentrer kaka na téléphone siko ngai again banda na ya na 1990 ti lelo na bima te na tiki bana nga ba mo ebele bon. Ah ouais. Je souffre. Olie bo tchola ngai bo pasi onga na zo kana motema na ngai yebikanga. Si vous êtes habitué, yango na conseil nga na opesa bato il faut bouger. Regarde, moi je ne suis pas habitué à sortir, à laisser les enfants, à laisser mon environnement et partir. Et ça première fois, et ça normal à chaque fois parce que je souffre sur ça. Donc souffrance na yo eza beaucoup plus ndenge tolobaka poto mboka solitude poto batu bazala na viva na obongo te métro na viva na obongo te souffrance ya makasi à part moi souci ozaki nango na ba ami misusu balakaki na viva na lubongo te na lamuki na tongo na moni bana na ngate na viva bongo te rike na viva ya ngoti. Ah ouais. Na bana okansala nek ngana bana ko compter temps. Oui. Na ebe ke temps ndenge ke makasi yani ka okota na rapidité mais sali ke guerre comme na mboka ba ambassade kanga. Oui. Tu vois. Oui. Mutu na mutu ana façon de concevoir makamna mutema cholanga ningolingi. Son karina osaka nyot pa yebinga bien. Oui. Na vanda na chambre na ngana zanga iloko liate. Wana kutu ya kanyoto comme vraiment wana. Na zanga iloko liate na zanga iloko melati. Oui. Mais le problème est que mes enfants me manquent. C'est tout. Tes enfants te manquent, Manique de John. Kassela Netienne. Yo, arrête, s'il vous plaît, coller la thé. Et ça la passe, makasi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, Manique de John, Bozolanda, comment Azomeka ko expliquer likambo oye komelaki et non seulement eza likambo o batuba meki ko vilpande koloba moi lokuta na kati ya réalité ya vinae mais au moins ce n'est pas facile comment na mama boye atiki bana au moins comment na mama boye ko bimisama ya miso na plateau ce n'est pas pour bino boya ba poto o mesana bino o mesana Kishasa okenda ba bar okenda ba teranga so na bukina tongo vina ngeza kana bongisi ndaku nanga na sokipe na mobali na ngai so mobali na ngai ke musala et tata na obima na appartement na kana kei e pa ya bana na bani na bana ba leketu ba ebine na vivaka soki na ana émission na ke pa leketu ebi ngamba ni keso na siso sala émission maman na zumo to na zongi na ke pa bana ouais leketu bana nga yo souffrir makasi so bimi place sans bana ozomona malgré batunde bazomona ona bilili tozutanga na ba commentaire Manique akomi engebungebu Manique mais ezalaki kaka live wana ta na sala ngo rigen ezalaki na remercier Nzambe parce que dans tout ça, j'ai fait mon meilleur ami Jésus. Je prends le temps de prier pour nakovanda yo moko soko za zoba nangana bando kende ba boîte nako et pas son abina qui pas beaucoup ta na omela ya ofele. Liboso na bana omona sona vandal bomoko na ke pa jonga. Bambote na yo. Na batana ke pa jonga ke pa mbuta lombi. Mona vielomba mbuta benga ndeni ozanda ko yaode. Mais le fait kaka na zo mona kaka na yaka awa na sala na komo prier. OK, Nzambe pe asala bien na zala ngamo pona zo kata en prier parce que rien na côté na ba obstacle. Rien ngamo na ngamo bala ucho la mukamiso yemo na suta comme aveugle. Ah mona suste. Taka mwana nga bo mwana. Mwana na nga na za mwana na nga ya bo mwana. Papa na nga kufatika na mwana nga. Moni. Donc après tant na yo qui ne prière ya on a bana ya moni na live on a les like po na ndima ite que Jonathan mona sou bien na isi moi sinenga bi si ska kene na po moi sine Nicolas zo sunga mama na nga bizonga na nukuna mobali na yo bien te donc bazo bundisa mwana nga na liboso makasi prends ça uto kuta na accident ya munene batu ba ebite ba criminel balandi prince ti nenga kota ke ba camarade na ba criminel ba kota ba beti masasi ba ki ba boma presse
criminel baki ba beti masasi na lopango wa bato na okuta na makama minene oka so ba be na commence au téléphone na chasser les lignes na obanga ile on ekomi uzomona soki ka ndeka ba banda ko benga prince libanda so prince abima ka libanda sur na téléphone mene na olba na minute mais prince akufa ba criminel ba banda Hollande nzoka netia longwa na banda ba bato na ba Hollande na simati na ninga kota ke ba chéri coco ba criminel ba sotami ba kota ba obenga na téléphone yazo batena sina lali na obima te bino banani yango o te to na besoin na bazalaki na numéro na bazalaki na tout tu peux imaginer soit abima qui ma ça c'est bête si ko tango chéri coco a fungole abengi mama batu bana kata lopango bana minduki mais ba obenga numéro après ya tango mama na bango pe mama Ange abengi la police ko benga ma ça c'est bali obeta ba ke bo mama na nanga nyoso wana ngam na oleka nango bino bolai na banda boyebi teke nonga ba bomena mwana nga mobali elongwa na mwana nga libosa komi ave nyoso wana ngam na vivre ngo yo tango vandi zo tchola nga zo bana makamba se masturber tu sais pas de quoi moi je passe arrêtez de se moquer des gens pas si on a na sana ngo lelo lobi nga na hotel ya batu musute nga pe na leka na esika oyo oui mais bino tambo ya poto tambo ya kakisha boyebi sa so réalité poto te et là elle bosse ba poto e beba et là comme balé ba so ye poto na yambo na ndako bino boyamba ba téléphone te oui ba sert combien o nga na yebi ba betela nga ba tolo na ba kishasa mani keso na ya poto ali bosso ba tu combien ba mani ke tikala so na tikala kasi poto ali bosso ndele on souffrir mais là on souffrir bokosaki kasi pourquoi so na mina tanga ba komo na mino boyoka soni mani keti kala te opeso musala ngana sala kana hôpital ngana sala lokuta mensonge lelo fungola suba téléphone te na yebi mesoko ba ndeko na ngamo na botami na bango na yebi place sika balala te bino ne bolakisanga OK ngana na famille YouTube famille ngeza ye famille ngeza ndani kaskazi famille ngeza fire famille ngeza ms famille ngana famille YouTube yona isa yana nga mwasi nga bikonyo koma noter ndena na poto awa eloko nyoso na décider so na ye awa atolo bidinga so na nazo likama munene bo ganga na bino yani na star so na nazo likama na yana kanyot na yo ka sonite bino ka so na problème na senga famille te no yana pas bateau na sepelisaka oui na yana na problème tel bo ça nga kanyot na maladie tel bo ça soki tozana yo nazomona comment ben oui susu na salon de coiffure Nico Hitler bazawa na bapesa Nico longwa na ndaku na Hitler ayetin ayeti pa nanga abengi ngabi kita na oleka kita yo zo mbongo o de atosuma miliki Nico Hitler azaka wana bananga na ya poto o prêtre o apesa mbongo zaka bubuli yondela likonzi protège merci mais le so boyeba ba choisi matata ça ba grâce na biso ba manike hein bino ne so banda ko ina choisi mais le bozo dono na mbongo choisi wana mais bo finga ngam na bunda ba guerre choisi ngai ngam ta kubimisa na mbongo boy bubuli yondela mama na ngaso bela makasi bubuli yondela likonzi protège mais to fana ba plateau to bundela bino ba genga bundela ba na bundela ba prêtre ba commet de guerre hein oyo nani Jimmy Belao azana nyongo na ngai na swanela ina kelati na boloko $1000 apamba ko afuta ngo te arrêtez nazamba problème na ngebele nazotala bino kana batika bona lobby bon et ça ba chers collègues oui bozu actualité mais na bino nyoso bozu ba actualité muta sali cause malamu ezaka Karine Mokonzi wana vraiment tozana page nango vraiment mobimba to solo lango vraiment to yebi vraiment et puis au synthétiser déjà le famille YouTube mais au moins na ba réalité Manick John na ba réalité o kutani nango na ke na page ya Mama Congo lobi bino bo finga bana poto bino bo lobara bana poto na mwatunda kuna yo mwatala lelo réalité omoni batio libanda ezala vrai batio libanda ezala lokuta mais tango ba propos ya bongo ekomi kobima impressionnant Mama Congo linga ngate Mama Congo finga mama Denise Nyagiro ko yebike ngana na ina ipona bonga finga mama mboka na biso yebike na linga ngote OK Mama Congo ibango batu basindala ona talaka na zwi musala partiel oui na zwi musala na temps partiel muta pesinga na zwi musala na osala mais batu lokwa ba genre lokwa ba Mama Congo wana ke ko signaler lo ba ekala te akoza na mukanda te a osala ni ah bon oui
Oui. Na bazamba to ba signala ka so yo sa do o mona pa ke no yo ke musala nga na réseau comme na Manique de John so na ke musala tam so na pesi comme Kati mais ya ko explique bango ba ko expliquer wa tout comment na ya ngwana te comment na boy bango ba man ko to signala ba tout so biso to souffrir ça pour na bango ba to ke na ko signaler na misala place to sala ba mama Congo ah ouais ke o comment na Manique de John comment na Manique ete mukanda na ete akosi lobi muto apesa ko mukanda olinga olinga te azo mukanda na paso banga oui bino ndi ba mama Congo to lobelo kwa bien mama Congo yo batapo yo mona poto mama Congo yo botama awa ajo ngana ila poto yo même pas ajo mama Congo yo tanga na école nini otanga na école nini na poto la kisa ba photo na okena collège to kena lycée la kisa ba photo na primaire tala lo munelo kwa momboya kotanga komo na ngate yo finga mama Denise finga présent so kotanga komo na ngate yo mona na stata eloko na tanga komo noka badle bande ko papa na riete ba senga na yebisa ba porter au plainte o samba na bango pona mwana bango esili eloko na lobaki yango wana o sentir que Karina utana e blede bila moni Karina sex mais ça to na kishasa Karina ngase kanga azwi mais Karina la sibino ki utana ngable yo na sabino pona côté la Karina o senga ba papier te merci o sentir que na utana e blede avec au serna ngate na lukele moi mukecha en poche serna ngasa charge belé la seule personne oya yeka ayi asalinga kana sengi ekutute asengi numéro na ngate pa migenie ma mutu na migenie ma otolo bana te migi obenga ngana moni ba appel ne bena biki obenga katu na serna nga nini OK mais na lobisa ke susute oyo kana mawa tellement so benga na insistance obetana kangele kana na solisika pona nito utikin. On a vécu des choses au bino viva tellement ma Congo. So ya poto na sentiment biso poto ya poto on a galéré. On comprend ma Congo. To zo ba réputation na biso au bino comment ko funda biso le pas mindele. To zo ya moto kenda ba bolo comme ma Congo. Bino boya poto na facilité mais nous on a galéré derrière les musiciens, les larmes des musiciens. Mutu qui passe na ngezaka mutu o bino bo finga ayebi passe ni to vana to revende ni to ya poto bozaka na poto bozaka na elengi YouTube ta biso to pesa bino elengi bon respecta abisos biso to pesa bino elengi a réseau biso to pesa bino elengi mais bozo ambongo bon officialiser ma chaîne na bino na elengi na biso et tu te mets là écrit dans ton pas tu écris mon nom t'as pas honte. Mais quand on a une page, il faut en assumer. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne cite pas son nom. Désolé. Désolé, ma chère. Moi, je t'aime pas. Sobiso lelo on a poto auto comme le problème to le labo. To zanga 1200 pour que signaler. Que comment et puis on a bien que non ça pe amusa o benga na koma manike na oboya ni mais o yeti pe ben na ngo simanga o yeke mo comme ça mo nga mais non moi je m'appelle pas Manique, je suis Guadeloupéenne. Ah ouais. Tu t'es trompé de nom. Ma sœur, excusez-moi, c'est pas moi. Oh yo, on doit insister. Et puis il y a quelque chose à insister mon la terre mais otala. Nzamba ofuta bino. Omoni poto boya oya liboso bo mima na mapeka même kolo isa nzamba ofuta bino nzamba ofuta bino toyebi ke poto pe ezamboka ya pasi bana mboka ko zwa phrase oyo toyoka kabaloba ke monguni ya congolais eza congolais ce qui te mettre et ça la makarige na kati maloba te pa ba ivoirien te et ça la mais pas ba camerounais te les a passé Camerounais ivoirien de connaît lelo mais écoutez dans salon na château de ba PC musala soit à 10 €, 20 €. Oui. Mais binoté vous êtes là qui a se moquer des gens kaka communauté congolaise. Karine on sait là cagnotte bandali otimo ko sokufa parce que a petit nanga. Abandi on peut les lotins. Na ba phrase ba bien kufaka Karine on sait là cagnotte na Kinshasa. Abandi on les lotins. Karine on sait là prince cagnotte pas que nangola. Abandi on les lotins. A le manga lelo. Ya ilamba kuta pesa Karina senga batunyo so bazana kata nanga bo pia bilamba sika Manique de John va bima nda ko fa bana valise ba tout ba grâce te mo ba ebi ba tia bilamba sika ba nene ya ba ebi ba tia bilamba nene ya uta Chine série wana apesa nga robe mo ya sika ya kitoko nene ya po Karina esanga bite to tiele bilamba a uto kufela mobali ani lo tende ya YouTube voilà ta kitoko Karina uta sala ngote
ngana ko potana Karine met place na fandi so oyeli Karine bitumba na obunda ata na ennemi na ye to uti musika boseka biso kwa meyate tout ce qui ne tue pas nous rend fort po ebo mangati lobi nga pe na ovana menga na oseka mutu tenga na opesa ka conseil mais lobi bino nde bozo a problème ba fier wana osama makongo esila yo kalate ngana mama mboka Congo loba yo sama makila ba congolais te boke o signala kate comme on a Manique de John na ke o sala ménage na hôpital bo ba comme on est Manique de John comme on est Chantal te comme on est Manique de John. Est-ce que tokoka koloba nga na zozo anglais wana tokoka koloba ba phrase misusu o utiliser avant ba parole misusu oloba avant est-ce que yango ezo sala batu misusu bakoma ko sala fête na sima ya malheur na yo YouTube toya eza ya makambo ebele. Oui. YouTube toya biso toyebi na kishasa YouTube ekenda na ndena ba ken pia na toyeba ke no eza na makambo ya YouTube. OK. Toujours na biso ba vu et que mais ba ta poto ba mema YouTube tina vie réelle. Ah oui. Biso ba rando na biso zo na ba carrière zo sa ba biso to beto ucho beba na RTG to bundi. Mais okuta biso na shaba to olia. Oui. Sans rancune, on a auto pesa ba fan. Mais aya poto ezali tina vie réelle. O kota landa ko mo pena bo mutola so ngana golo na linga kete. Yo to so boza golo linga ngate tamsunga fera yebi nga yo fera yebi yote. Awo yeba kote ti mukola okufa. C'est ça. So betinga so place fera sa yo so betinga mbata fera o kote langa mais awa yebi ke yo golo o kote lote. O kote langa. Oui. Ilo ba ngba bosanaka. Oh mi benga o ngana abo ngana spiritas tang place héritiers a o kote la yote so ngana to pota o kote langa. Au côté l'autre. Parce que na kati ya na kati ya video ana alobi bako yamba yo tamula indenge nini oye na ndako ya batu mutu abanda kofuta mai ndako nezalaki 500 €, vike yo oye ndako ekomi 700 €, okozala utilisation ya mai bolingi bino yoka siko place ya Fonsa Kiklou alobi bozo ko kamalili te bino batu boye sika ndenge bozo ko kamalili te muke maya moto wana ça coûte yeka kasi mutakaba te neti siko na makamba ndako neti tata mwasi nga so ko sili kapwa bengana ngate autika la pe ko bengana ngate Argentin ina kendaka alanza yemo kunati yemo ala uta benganga pourquoi tu passes pas neti le matière ndako tante regina ko bengana nga jamais oba biloko so ayoki aussi kwa moi singam na lobi ke no bengana nga tante na so bengana nga te na bima po na mukolo neti yo nani rigen so yo talanga na ndako na biso na ndako na biso aux à l'est c'est ça mais so na chambre na nga na ndako na nga na ko habiter salon ezali aux à l'aise na lamelo loko lia oui ben oui na mukolo quand même na âge na ko fa na sima mutu te c'est ce que mon mari a vu bon ya ozola nga chambre tu vois oui. C'est ça moi na ngobe ba kanza moi na mukete c'est un homme de 42 ans muto na swana ni ndako na mona tante na ngai abota ba mwana ana 42 ans amwa mukete oba to so comme aso tinda amukolo boyo ka amukolo na 42 ans bando ki botuna ka information bon tout fait ça actualité bolia Manique de John succès plateau mando na bande ko bozali ko kasiko vraie version ya likambo oyo komela ki Manique de John mais on doit ba bengani yo ya kendo la ta plateau te oh mais fa ngana sana ngana nda bo ngana sana ngana lali na ngai na saki na oh iba bengani yo bino yebisa nga ba bengani ba bengana ngande nini pour ngai na Belgique Alain Dinamo l'homme aux surprises agréables a benginga a ebisinga Rigen qu'est-ce qui se passe na lobi nam na zuyete na téléphone toza butu na rosolola l'homme aux surprises agréables Alain Dinamo kaka na Belgique Monsieur le président Spère au sol à Bengi place na monaki non seulement à wana Paris oza aimé parce que ngai na monaka na nzela ozotambola monta telemi osengite eloko ta misimo ngapesa Elisabeth Mayangi benga na butu yago retinga biyago ngai moko so na problème non mutalibo moni so na problème na poto mutalibo so na benga luvwezo ngamani et puis ça buta et puis luvwezo ayebi ke mani ke 60 problème lekelié na Paris a oya Allemagne na ok kuna Belgique te place bande ko nga basa mais na ok pa yago
non kende Sabu Tanfou Mpe Alobaki a eu contribution et Goya Loko la Lisolo Wana et Panzani Aïeba Ezala. En tout cas, merci vraiment Naba Chinois, merci Naba Chinois, merci Naba Chinois, merci Lobi Canyon 10 000 €. Karine Nga Souk c'est na 5, ça va vite être ok, 10 000 €. Merci Naba Chinois, merci Naba Chinoise, merci na la Chine Mobimba, merci na contribution na Bino. La Chine na sepeli na mutu nyonso oyo à mettre main dans la pâte oyo a otinda contribution na ye. Merci na la Chine, merci na maman et à la Chine qui est Karine Mokonzi la baronne. Merci maman na Henrietta topé sur maman na Henrietta moi